bayeba. Oui. Boni Babé Masombo. Yazali maman Yabana Babé Masombo. Oui, hein? oui, oui. Voilà, Boni Babé Masombo. Libala le koufo moment libala tonde. Général Azad très bien, très bien. Oui, le général Babé Masombo Azad très bien. Mais c'est que tous à la source n'da comme côté. Pour nini. Pour na omoni général Babé Masombo Azad mutuya batu. Azad vraiment mutuya batu. Et nando passé temps dans mingi na cuisine na lamba parce qu'en plus il paraît na lamba bien. Donc batu bando ya babé madame azawa na to les kakolia et tout ça machin truc. Donc nando za vraiment na temps nangaité en tant qu'artiste pour moni tong inspiration ya ka ozu stylo na yo lingo bado koma au mona kaka temps ezate ngona na epsaki bon papa bana na monique na besoin na pondre na besoin na banda carrière nanga ya artiste oui. L'homme prudent voit le mal de loin. Na botibana siko na lingi siko na zonga siko ko permettre ngai na kende fan dans la province parce que en plus pe Paris na loko kango société batu baleke belé. En tout cas dans loko kango société na zaki vraiment na besoin na la retrait na kende sika moko boye moni biso ba artiste au fandi au tala la nature ba ida sikezoya komi kokoma alors yangwana na kendaki nazongaki na province na L'homme prudent voit le mal de loin. Otie libala na yo en danger te. Te ponga na ibike Babé Masombo lelanga fort donc. Non, il y a aucune femme à cause de la pembe na ye ou à sa place nango bien remplacer impossible. Wana penza na beteli en tolo. Mais sinon ça va. La beteli en tolo. Moi c'était au akoki cause de la pembe ni swinga na zate amili loba na kende na séduire Babé on a sa place à Nolda impossible même Babé on peut opportunité wana te. L'homme prudent voit le mal de loin. On a côté la génération 7, bah comportement on a monaki à génération na bango il s'appelle Sengate. Il y avait haine, division, mensonge, comment dire, il y avait trahison, il y avait rien de bon na génération na et j'avais beaucoup de peine. Entourage. Non, génération Mobimba, génération en général. Je parle de la série, en termes de séries. Série 6, série 7, surtout je me souviens à l'époque, la série 7, comme Coco là, il y a des gens qui ah, nazi petite nanga série 7, nazi petite nanga série 7. Je me souviens quand j'étais petite. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, ce que la série 7, on va coller. Na côté na génération na bango en tout cas na monaki elo malonga ezate et j'avais beaucoup de peine pour na babin alors je lui ai dit na tiki na génération na yo ngai na que c'est concentré na génération nanga na baleki o ba roya na génération après mais o ya bino wana na tiki bino bopotana parce que c'était pas il y a qui bolingo za qui était voilà manque d'amour total la génération 7 wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Nga kanisaki ba combattant nyonso tono bunda poto libérer totalement le Congo ndenge koko Simon Kimbangu alobaki ndenge yo kanisaki nga ndenge na kanisaki parce que faut te libérer ngo physiquement et spirituellement mais c'est qu'autant on a poussani na ba combattant pour la plupart bazaki na ba intérêt personnel mutu na mutu tanga komi star alingi a imposé vision na ye ba bosana ki ke combat eza na genèse. La genèse nango, il faut respecter ce qu'ils étaient là avant. Il faut respecter batou banda qui na vision. Yosoko yé ozu lupemba, ozu muinda. Après au balu keli mutu batou oyo bazaki na genèse. Au komi usala ndenge oyo lingi na makanis na yo komba baby. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça me faisait très mal. Il y a au mona papa ba na ndenge bando bundisa ye ndenge bando salir ye ndenge babandaki kolinga ba nuire ye nando bisa bango mais bino bozo linga bo nuire mutu mais est-ce que boyebi ke ce bo nuire ye bo BBC via bana nanga na mta s'occuper na bango saka te. L'homme prudent voit le mal de loin. Combattant pour nous mona comme pena monde moko ba satana pas sataniste. Oh combattant. Ah oui. Pas d'amour. Haine. Ceux qui m'ont na haine et pas d'amour, à part Satan lui-même, c'est qui? L'homme
d'envoie le mal de loin. Je pense qu'on passe plus de temps yaroboko la bana basi yakozala basi na ndaku que mibali yakozala mibali na kati ndaku. Et je trouve que la communauté na biso surtout vraiment je parle il y a vraiment question générationnelle mibali na Congo bayebi ndenge yako se comporter na basi ya Congo te parce que nous basi toza ba reine. Est-ce que mibali na biso ba traiter biso comme ba reine na bandaku na bango? Est-ce que balinga biso ndenge sengeli to ling tous ala aimer parce que na Bible mari aimez vos femmes. Pourquoi insister wana? Femmes soyez soumises. Mibali bolinga basi na bino pour nani? Est-ce que ce conseil européen ça mibali ba congolais conseil européen ça? Nga na koyebisa bango bolinga basi na bino botika boza trop volage. Nga ce que je reproche chez les mibali ba congolais hein. Volage, infidélité, mensonge. L'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi vous croyez que au bino bosalara et ça l'Arabie c'est l'oroté et ça l'Arabie opacité? Est-ce que obi tant là la ranzamba oka ba prière na biso? Après vous vous étonnez, oh vinangé bongate et ma casité tant moi sina que là c'est que femme veut, Dieu veut. Septième merveille. Dans ça dit mibala wa congolais faut pas changer. Faut pas changer ba comportement ma casse. Il faut aimer vos femmes. Respecter les faut respecter basi nabino, bo respecter ba maman bana nabino. Ba ngumba edikaraba nabino, bino ko na misala. Qui éduque les enfants? L'homme prudent voit le mal de loin. Congolais belé ba sérieuté. Baza sérieuté la majorité moi j'en témoigne en tant que femme congolaise, en tant que sœur. Je vois que ma frère nanga congolais baza sérieuté et c'est un vrai problème. Il faut respecter la femme. Il y a pas raison ba couple les ovanda penate. Et fandate parce que c'est les hommes. Yuso kolingi moi sino pese bolingo. A qu'est-ce que c'est le mususa ailleurs pourquoi? Tolo be la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndengeni. Banda mukoni bokutana. Bolia te bomela te mais okoma muninga ina noto ndengeni. Tolo be la vie. Leader. Tolo be la vie. Aigle na kati ya presse. Gumela le mbatable churambo. Baninga tango kokie Papi keme tolo be la vie. Papi keme tolo be la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi keme tolo be la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolo be la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Toza baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi gen tolo be la vie. En gros Jenny, Papi gen nazalaka moninga na yote. Papi gen nazalaka moninga na yote. Papi gen c'est impérateur de Jean-Franck Offeré Finchman. Papi gen tolo be la vie. Est-ce que naza moninga na yote? Est-ce que naza moninga na yote? Papi gen tolo be la vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi gen tolo be la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolo be la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi gen tolo be la vie. Azalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi gen tolo be la vie. Papi gen tolo be la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te dit. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Olai mo broso. Na Napoli nazalaka moninga na yote. Papi gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolo be la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolo be la vie, tolo be la vie. Papi gene. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote.
Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo d'accord. Ah ouais, là on a biso. Yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Uniché Banzé. Ah ouais, non c'est ça. So to compétent. Bino moko bomoni chez maman Uniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Topesi Binombo t'es partout, Bokolanda Biso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci na confiance. Merci Nabino Baro Boza Benga Biso, surtout Baro Batira Biso ma prière, merci à vous. Voilà. Et un grand merci aussi na équipe Nabiso et à Tolobe la vie. Équipe nous avons Mokeme, petit mais costaud. On a Washington à Zarawana, Jérimbo na Canada Zarawana, on a Lissosu Didier Azalagawana,
naza mo bato belé o yangai penda na lingana tanga bango parce que bango baze équipe oyo sans bango ezalaka mawa mingi Platini Chipamba umela mon frère nazo mo lisusu Emile Bamba de Zurich lo nazo yamba pona bino mwana mwasi moko mama moko ndeko na biso moko mwasi sina yambaye ina sina yambaye pena mwa mingi mais lelo seleki na to yambaye lisusu po makamba koloba ezali bokoyeba azanani Maman Mbote Papigen. Bonne santé. Très kitoko. Oui, vraiment. Nayamba Okala, ça fait presque 7 ans passés. Oui, oui. Alors, le leçon Nayambi. Oui. C'est quoi ton ba Nayambi nani? Alors, Oyambi Nolda Di Monekene Masamba. Batuba Ebinga na kombo ya Nolda Di Masamba. Donc, Nazali, artiste, comédienne, réalisatrice, productrice, écrivaine, Ming Batouba Ebinga na voix, nanga na sala, il y a Mère Chantal, il y a na film Shrek Ndundu, dessin animé ou anaboka Shreki, comme na sala voix Mère Chantal. Ok. Oui. Et en passant par là, na lingi na senga moi bulimbisi na ba fani ya Mère Chantal. Pour batu babenga nga mingi, babenga nga trop, babisinga Nolda Di Masamba, ba fana Mère Chantal, ba ibika ka voix, otikala jamais kopé sa bango elongi, bazo lukayo na TikTok, na Instagram, Facebook, partout, bazo lukayo, au monde na raté pour na nini. Yango na lingi na senga bango bulimbisi na salaki boulot. Et qui forcément te pona comme asoki star on a les ming na ba média pour na sala ngono na sala ki boulot nanga après na zonga ki en retrait pour na yekola le sous na ya na bloka sika mais na moni qui demande ezalaki vraiment mingi na kota ki pe na TikTok na mona ki pe ba commentaire na mona ki pe qui Mère Chantal azana ba fan belé et que vraiment absence nanga et ça la bango passi yango na linga singa bango bolimbisi balimbisanga. OK. Mais c'est quoi silence na yo boy raison à silence nos amis? Non parce que omoni et ça qui succès makasi. Succès moko makasi et na succès wana je me suis dit na comme le la modèle une sorte de na koki koleka kaka bongo te na zaka modèle o talbota la suki nanga o talbota la bilamba o ngam na sala non na mona kingi ezaki responsabilité moko ya makasi et que il fallait na yekola pour na la modèle moko ya malamu na succès o na auteur succès o epesa ki faut vraiment na zala na hauteur il y a modèle donc il fallait na yekola donc na côté qui na retrait na mona qui na moi ba lacune il fallait na yekola penza ce qu'on a bimi sikoyo na ipsi ba Mère Chantal voilà donc batubelo pe ba yebité na linga pe ba yeba oui Boni Babé Masombo yazali maman ya bana Babé Masombo oui voilà Boni Babé Masombo libala le kufo moment libala tondeni général aza très bien oui le général Babé Masombo aza très bien mais c'est que tous à la source ndako moko te pona nini pona omoni général Babé Masombo aza mutu ya bato aza vraiment mutu ya bato et nando passé temps nanga mingi na cuisine na lamba parce qu'en plus il paraît na lamba bien donc bando ya babé madame azawa to les kakolia et tout ça machin truc donc nando zala vraiment na temps nanga été en tant qu'artiste pour moni tong inspiration ya ka ozu stylo na yo lingo ba dokoma au mona kaka temps ezate yango na ebisa ki bon papa bana na monique na besoin na pondre na besoin na banda na banda carrière nanga ya artiste oui na botibana siko na lingis ko na zonga siko ko permettre ngai na kende fan na province parce que en plus pe Paris na loko kango société batu baleke belé en tout cas dans loko kango société na zaki vraiment na besoin na la retrait na kende sika moko boye moni biso ba artiste ofandi otala la nature ba ida sikezoya komi kokoma. Alors, il y a un qui na province, na fanda na province, na ziba na ya Mike, na kena bango na tike na o ya Mikolo, a s'occuper na bango na kena s'occuper na o ya Mike, comme ça et permettre ngai. Mais on les a danger te kotika mobile yo kei ils a danger te c'est-à-dire quelque part est-ce que
otie libala na yo en danger te ponga na yebike babe masumba lelanga fort donc non il y a aucune femme à cause à la pembe na ye ou à sa place nango bien remplacer nga impossible wana penza na beteli en tolo mais sinon ça va na beteli en tolo moi c'était o akoki cause à la pembe ni swinga na zate amilo ba na kende na séduire babe on a sa place à Nolda impossible même babe on peut opportunité wana te on peut se kutata chance wana ta kuta na pembe olinga moto ya yebana est-ce qu'il y a facile et ça facile comment gérer en gros non ceux qui bosa même moral et ça facile parce que ceux qui bosa na vision moko bozo tala elongo moko et ça non facile parce que au départ ngana babin on a une relation amicale tout ça ba master tout sur l'art de tout et n'importe quoi donc tout ça vraiment à l'aise il y a pas de masque muta ça la rassemblant azate et ça sincère et ça vrai donc du coup bon pour nangana mona ça non facile parce que il y a pas de masque c'est une vérité c'est pas un semblant on est dans la vérité dans la sincérité donc pour nanga souci za dans côté donc téléphoner za la karana yange za la karana tout ça na ba code té on a tout quoi on a tout en commun donc série mon commun kapena trop na communauté mais apparemment on dirait au bima moi trop les sous oui on est ça la raison ko bima na communauté zani exact question yo me rappelle moi ba en plus c'est belé na communauté mais oui ndiro bimo tika biso ka boye silence tu comprends oui et ça question générationnelle parce que baben nanga to génération moroté il y a sa génération 7 ngana sa génération 8 siko yo tant on a koti na génération 7 ba comportement on a monaki à génération na bango il s'appelle Sengate il y avait haine division mensonge comment dire il y avait trahison il y avait rien de bon na génération nae et j'avais beaucoup de peine entourage non génération mobimba génération en général je parle de la série télébosso en termes de série série 6 CS surtout je me souviens à l'époque tant la série 7 comme Coco là il y a c'est comme qui nazi petite nanga série 7 nazi petite nanga série 7 je me souviens quand j'étais petite je me souviens de ces histoires là et c'est quand la série 7 on ba coli na côté na génération na bango en tout cas na monaki et Laura Malonga ezate et j'avais beaucoup de peine pour na babin alors je lui ai dit na tiki na génération na yo ngai na kese concentré na génération nanga na baleki o ba oya na génération après mais o ya bino wana na tiki bino bopotana parce que c'était pas il y a qui bolingo za qui était voilà manque d'amour total la génération 7 wana on peut dire ça comme ça OK. Alors, tu me regardes au là. Yo lingara mingi qui bokoko. Pour nous lingara mingi qui bokoko parce que bah jeune fille à bah âge na yo et belé bah kamorapé aussi à babé lingara makamba qui bokoko. Pour nous lingara mingi recours à l'authenticité. Alors et bandi déjà na histoire nanga. Nga comme nanga Nolda Dimonekene Masamba. Naza mwana ya Raphaël Dimonekene Masamba. Azali roi ya village Kizenda. Kizenda est dans Kimvula, Congo central, RDC. C'est-à-dire que Kizenda est allé berceau, il y a royauté et il y a spiritualité, il y a peuple Congo. Grand-père Nangan Sandi Masamba, Bakangakae, au même moment que Koko Simo Gimbango. Donc, il y a histoire où il y a racine, il y a Bomoï Nangaï en tant qu'individu. Il y a forcément, na reflétaka, image, il y a Koko Nanga. Nazaka ka continuité. Et y a donc, quand je me tiens, je suis du sang royal. Donc, il y a un petit couronne nanga pour montrer que je suis du sang royal. Naza descendance, il y a Simo Kimbangu, il y a Kimpa Vita, il y a Koko Mari, il y a Koko Oshu. Donc, du coup, j'ai une maîtrise totale, il y a histoire nanga. Donc, comme Naza continuité, je suis obligé, il y a qu'à refléter racine, il y a Koko nanga. Sinon, ceux qui n'ont reflété, c'est qui Naza Robunga. Yo Sambelara wapi? Nasambelara Nzamba Pungutulendo, le Dieu vivant. Ah bon? Ah, mais vous en avez place beaucoup de temps. Non, pas du tout. Comment dire, les dieux vivants, Azan est une église, Azan est sikato au Fokendo Sambela. Et tant qu'on est même Nandaku, Sambeli Nzambe, Aroyokayo, puisque ceux qui sont Sambela, Nzamba est vivant, c'est les dieux vivants. Nzamba Pongotulé, Ndobako Sambela, il y a encore Naki Congo. Mais ceux qui ont le traduit en français, Nalinga, la Babi, Nzambe Nabo Moi.
nga sabela nzambe na bomoy. Ok. Yo zalaka pe opusanaka mingi pene ba combattant. Ba combattant déjà mobile nous a combattant. Oui. Alors opusana mingi comme pene ba combattant. Et là on y sala penda pekeno obima kuna na monde wana ba combattant. Obima kuna pani. Conviction. Nga kanisaki ba combattant nyonso tono bunda pour te libérer totalement le Congo ndenge koko Simon Kimbango alobaki. Ndenge yo kanisaki. Nga ndenge na kanisaki parce que il faut te libérer ngo physiquement et spirituellement. Mais c'est qu'autant on a poussani na ba combattant pour la plupart bazaki na ba intérêt personnel. Mutu na mutu tanga komi star alingi a imposé vision na ye. Ba bosana ki ke combat eza na genèse. La genèse nango, il faut respecter ce qu'ils étaient là avant. Il faut respecter bato bandaki na vision. Yosoko ye ozu lupemba, ozu muinda. Après au balu keli mutu batu oyo bazaki na genèse. Okomi usala ndenge oyo lingi na makanis na yo komba baby. Et ça me faisait très mal. Ya romona papa ba na ndenge bando bundisa ye, ndenge bando salir ye, ndenge babandaki kolinga ba nuire ye. Nando ibisa bango mais bino bozo linga bo nuire mutu. Mais est-ce que boyebi ke ce bo nuire ye, bo baby si via banananga? Na mta s'occuper na bango saka date. Donc ça dit monde va combattre pour na omona comme pena monde moko. Ba satana, pas sataniste. Oh, combattant. Ah oui. Pas d'amour. Haine. Ceux qui mutazalra na haine et pas d'amour à part Satan lui-même, c'est qui? Na c'est plein na bangote. Je les ai trouvés très méchants. Surtout quand ils font du mal au père de mes enfants. Ah oui, j'étais là, j'étais à fond, mais je suis observatrice. Non, j'étais observatrice. Moi, j'observe beaucoup parce que j'écris. Donc, j'ai peint la société telle qu'elle est. Donc, tant on a tali société, on a na habité génération oyo en tout cas ils a déjà foutu au moins génération oyo kota quitté na terre promise na Moïse parce que bano murmurer contre Nzambe lobi Moïse yo pour kotate à cause ya génération na yo ba ntema mabe baza ba méchant mais na kota soka ka terre promise likolo mais au kotate. Et c'était la génération des babins. Il y a un bakoki, basobaki Congoté parce que ils auraient pu vraiment couper na Kabila, il y a pouvoir na Congo. Mais tellement batamité mamabe bazaki en majorité, bazo combattre lumière, il y a un qui a fait que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Kabila est resté et rebelote. Ça fait 7 ans qu'on est en train de tout ça la bouée. Tout glisser à cause il y a génération. Ok. Alors, maman no de Dimasamba. Obita on a yambaga yo. Oui. Na santara qui devant gezalaka femme moko azapenda aza makambo se vanda kwa mutu pende vanda penze vanda. Mekana ko ebisa biso. Makambo ya kibokoko oyo est-ce que bongi pe na mwasi pe alo ba makambo ki aza mwasi aza mutabakoko mutabanzamba mpungu est-ce que nakamole na mona ko lo ba makambo ngo si ko ngape na kamera bino tambo poser la question oyo oui pour Aline parce que kibokoko ezali passé na biso nous on est au présent ba na biso baza futur OK ce que tango lo ba kibokoko c'est le passé. C'est que quand je parle de mon passé, en tant que moi si ou mobali, c'est la même chose. Parce que dans lingala, tant que balobaka mwana, eza mwana. Après préciser mwana moi si tout mwana mobali. C'est que ngai si qu'on a kamwaka, pourquoi bino mibali tant que moi si a telemi po loba bolba. Mwana moi si a telemi azoloba. Oh, ngapi na okamwa. Beaucoup ngapi na okoloba. Mwana mobali a telemi azoloba. Eza ndenge moko. Moi, c'est Moubali pour la différence, c'est la raté. Ils ont masculin, féminin. Moi, si, moi, Moubali. Alors, moi, si, ils ont droit nuance, on dit Moubali. Tout ça, égaux. Donc, nga siko yo, place, vision, il y a Mibali, il y a Congolais envers moi, ça Congo, nga na seplar nangote. En tout cas, na seplar nangote. Que moi ça comme ça la beauté, moi ça comme ça à côté de ma beauté, moi ça comme ça interdiction est belé envers moi si
Alors que biso tu interdis ça bino loroté biso peut to kosala mobala sala raboité mobala pourquoi to sala raboité mais bino kaka moi ça sala raboité moi ça le raboité moi ça non c'est quoi je suis contre moi si moi na mobala pareil c'est quoi pourquoi moi si à kosala raboité moi ça kolo raboité moi ça tellement raboité moi ça non ngali na sepela bon en tout cas moi je suis contre et je trouve que Bassia Congo t'osa marginalisé en fait, t'osa tiraillé, t'osa pointé du doigt, t'osa oppressé, t'osa nga vraiment na séparité ndenge mibala ba congolais ba traitera Bassia Congo. Et on nini oyo reprochaka, oyo za ko reprocher mingi na communauté congolaise. Les hommes. Les hommes mibali. Oui. Mibali, je pense qu'on passe plus de temps yaroboko la bana basi yakozala basi na ndaku que mibali yakozala mibali na kati ndaku. Et je trouve que la communauté na biso surtout vraiment je parle il y a vraiment question générationnelle mibali na Congo bayebi ndenge yako se comporter na basi ya Congo te parce que nous basi toza ba reine. Est-ce que mibali na biso ba traiter biso comme ba reine na bandaku na bango? Est-ce que balinga biso ndenge sengeli to ling tous ala aimer parce que na Bible Marie aimez vos femmes. Pourquoi insister wana? Femmes soyez soumises. Mibali bolinga basi na bino pour nani? Ce que ce conseil européen ça mibali ba congolais conseil européen ça. Nga na koyebisa bango bolinga basi na bino botika boza trop volage. Nga ce que je reproche chez les mibali ba congolais hein. Volage, infidélité, mensonge. Uzana mtema moko olingo zana basi misatu na kati. Moi si atiki otike na ndaku obike amubali nanga ki musala na sima okisa la famille mususu sans que moi sina yeba. Mtema zaka moko, sentiment zaka moko. Pourquoi vous croyez que obinu bosala et ça l'Arabie c'est l'oroté? Et c'est l'Arabie pas cité. Est-ce que obike tanto là la ranzamba oka ba prière na biso? Après vous vous étonnez, oh vinange bongate et ma capacité tant moi sina kena là c'est que femme veut, Dieu veut. Septième merveille. Dans ça dit mibala wa congolais faut pas changer. Faut pas changer ba comportement ma casse. Il faut aimer vos femmes. Respecter les faut respecter basi na bino, bo respecter ba maman bana na bino. Bangumba édika rabana bino bino kokena misala qui éduque les enfants nam ta soki par na bango nam ta lesa rabango soki moi c'est dans na kanda t'inquiète pas bana bambata ba ndozwa oh voilà vous mettez baba l'aise baba bana l'aise pour bano baza la l'aise soko tu ba la l'aise bano pe baza mal à l'aise ba congolais belé ba sérieuxité baza sérieuxité la majorité moi j'en témoigne en tant que femme congolaise en tant que sœur. Je vois que ma frère nanga congolais baza sérieuxité et c'est un vrai problème. Il faut respecter la femme. Il y a pas raison ba couple les ovanda penate. Et fandate parce que c'est les hommes. Yuso kolingi moi sino pese bolingo. A qu'est-ce que c'est le comme ça ailleurs pourquoi? Voilà. Nolda di masamba. Ya mon habitant na sola na yo santarage moi mnaneti moi kimia ande baba nzamba leki hein. Oui. Alors, au bendana ki moi libanda okende ko sala nini et puis au sali nini komi na niveau nini to mekana ko solo. Alors ngata on a bendana ki pona ke koma na komi livre yango yo. Ça s'appelle Le sourire du diable. Nini? Le sourire du diable. Contes et légendes. OK. Sikoyo Le sourire du diable, contes et légendes. Et ça, donc, Nganaza, artiste Nabet Armasolo. OK? En tant que petite fille, il y a Coco Simo Kimbangu, il y a Coco Kimpavita, il y a Coco Nsandi Masamba, il y a Coco Nanganyoso, na lobi bon. Personnage Moroboye, na histoire ya mboka na biso, en tout cas, a dérangé Kamoli, mon abiso, Tilelo. Obike ba congolais belé ba kindaka église pour ka ba ke beta e batinde le moto le feu le diable moto abangi sarabiso siko ngana lobi na histoire ba koko soki natangi personnage oyo ayaki au même moment tangu ba mindele ba yelaki biso bible tangu ba yeni biso bible ba na personnage ya diabolo avant ba koko na biso parce que ce qui te le but Luka Molo la diabolo c'est toujours le diable hein Satan c'est toujours qui a référence à
na langue na biso te quoi. C'est-à-dire que c'était un personnage qui a été importé pour nos banques sa biso. Ce qu'on a dans lobby en tant que cinéaste, en tant qu'écrivain, ce qui il fallait réécrire histoire na background il y a bakoko na légendaire le rôle Simon Kimbangu bakimpa vita bango nyonsa ce yo okomanini comme il solo ngana bi toke bengana toke sexa diabolo patika bang sa peuple congolais pour ce qui le diabolo n'est plus méchant abongani mutema Congo est changé parce que yim ta dérangera mon lit mon abiso ba congolais les diables connais musika oui. Oui, oui. Parce que ce qui diabolo azasu sous méchanté to PC rédemption. C'est-à-dire que Congo est bongi puisque toi nos questions l'église c'est pour tout qui nous benga na mutumoro boye azalarne sous méchanté. Et il y a combien de temps pour ça livrer? Et puis ça, on a combien de pages? Bon, on a salé 50 pages, pour la facile à lire, 50 pages, mais pour la réflexion, il y a temps moulaï, penza, vraiment moulaï, parce qu'il fallait la maîtrise totale. Il y a ma solo, il y a Koko Simon Kimbangu, il y a ma solo, il y a Koko Kimpavita. Oui, je me suis arrêté que sur Simon Kimbangu parce que comme il est assez proche Nabiso par rapport il y a temps hein, parce que Koko Simon Kimbangu il a existé à Bandi ministère né en 1921 1921 2024 ça fait quoi 104 ans c'est pas beaucoup par rapport à Koko Kimpavita il y a 1486 et Moulaï Koko Simon Kimbangu aza pembeni ngabi bon tout banda partir à Koko Simon Kimbangu na biso na futur ya ba na biso le rôle biso ba to hérita diabulu tout faire hériter ba na biso et c'est qu'il y a diabulu pour ba bangel sous-souté donc dans le futur ba na biso ba ko construire vie na bango sans que ba bangara diabulu. Si quoi l'église pesa est belé en fait Toria Robert mon livre vite fait hein l'église est belé si quoi pour yo dans l'église on peut baya peka ba bank ça va oui baté yara mingi ko banga diabulu en fait ba pesa diabulu l'importance oui je trouve qu'il est plus célèbre que Dieu lui-même parce que ce qui j'observe beaucoup ba église ba pasteur ne baté yara plus Kubanga diabolo azamtema abe moto mais à aucun moment baté ya kake bakoki pe côté ya diabolo abongola motema je t'explique Nzambe le vivant c'est le créateur akeli biso nyonso akeli e biso batu et diabolo banyama et tout ça machin truc ce qu'on a niveau ya création na biso na ba diabolo tous même niveau c'est quoi pourquoi il diabolo faut les gars biso na ki célébrité faut les gars biso na ki danger biso tous à la nasena e ngapela bi non faut biso tous à la danger qu'on les cahier parce que yé azane mutumoro pamba en plus il est méchant il fait du mal aux autres tout ça machin truc et tout alors biso tout glorifier Nzambe tout les cas tout comment dire tout la qui s'abatuke le vivant à l'équipe diabolo na succès na makamunyo et jamais to koki ko comparer to koki ko tchaina même niveau que Nzambe jamais batu ba obanga te ko yoka déjà titre ya livre na yo batu ba obanga si et puis na photo type na yo oui et ça c'est fait exprès obanga te si c'est fait exprès obike na ebsao papi gena betolo le solo mardi nakendaki ko salisa attente ya attestation ya passeport parce que passeport nanga ils a expiré qu'on a minute ba passeport réseau mon anaté donc on a qui coloca attestation et attente à passeport donc comme il y avait beaucoup de Congolais qui étaient là je me suis dit tiens voilà une occasion na me karosa la promotion et livre nanga na bimi ci livre na bien bande ko mon la livre et titre kara ya bamba maman même pasteur moko azala ki wana na ibisi mais pasteur mais on parle de Dieu là-dedans mais yo pasteur oza pastek ndenge nini yo pasteur okobanga diabolo ngana comprendre donc on a lobby eza bien parce que ça va soulever débat le sourire du diable pour ani bobanga c'est une création non on est dans la création yo pose la création pourquoi to banga tobanga crocodile tobanga punaise de lit tobanga cafard ça fait partie de la création aussi pourquoi tu pèses quelle importance makasi nani yango satana yango nani nani yango
Au travail, aux ana mutumoko yo azo produit un livre au travail ça c'est le livre, il est sorti partout, hein, maison d'édition, donc on peut acheter ça sur Amazon, sur, partout, hein. Oui, en France, partout, en fait dans le monde francophone. Ici gagnons sur librairie francophone et alliés. En tout cas, vous pouvez trouver les livres parce que c'est écrit en français, donc vous pouvez commander ça sur Fnac, même à Fnac, Soboke, beaucoup, Sengi Sourire du Diable, Ezali, sur Amazon, beaucoup Commandango, sur les sites. En fait, il est partout, les livres. Il est partout. Mais il faut des kolinga koyeba et ne pas s'arrêter sur une histoire. Parce que histoire pe oyo ba bete la biso, et ça ba histoire oyo, ça remonte il y a longtemps, tozaki na biso titan tozaki na mokili. Donc on est tout zappé, tout occupé ko interroger l'histoire, tout occupé ko loba. Est-ce que ba histoire ba bete la biso ça solo bien lukuta? Tout le tout il solo ya satongé. Est-ce que ça lui a solo bien lukuta? Tout ça histoire ya Kinshasa. Est-ce que ça le solo ça lukuta? Oh comme ba histoire ka tondo yo ka toza Kinshasa, mutumo mulai. Ya mulai ba do bima. Donc to kolo ba pe est-ce que ça solo bien ça lukuta? Donc et na okara ma solo. Ondima te na beti na ngara li solo. Beta tout tozaki ba mike. Je me souviens que toi noki ko fanda autour du feu. Barno bet la biso ma solo. Maman moko boy yaki l'histoire est annoncée. Zaki mkolo moko boy maman moko boy yaki ma solo. Donc tu na biso tese zaki ya solo ou bien lukuta ya onto benga conte et légende. Ya on rappelle na zongi si bango conte et légende. Si vous travaillez na nani a si mo solo pour produire comme fini boy. Bon, na papa banananga qui me permet. Il s'occupe de moi, Nabana, il me permet, en tant qu'artiste. Après, une fois que c'est fini, Natindi na maison d'édition, c'est pas nango, on a signé contrat, le livre est bimi. Ce qu'on peut me dire, ils ont combien? 10,50 €. Ok. À cause de partout, à côté na Fnac, Ezali, à côté na Internet, Amazon, site à Fnac, ma librairie Nyonso, Ezali, so beaucoup commandé, en tout cas beaucoup livre. Mais ce qu'on déboule on est au banga. Okay. Michael Jackson, oui, Michael Jackson t'as la qui thriller. Bang ça qui est. Mais bah tu vas se plaire en haut. Kasi bon peut titre et bang ça peut être. Donc ça dit message clé na ça ça dit quelque chose net au minimisé diable et puis au laxi batuke non. Nzamba zali na katipe. Voilà. On parle de Dieu, le vivant. Na lexi bon OK, diabulu aza création, le créateur il est vivant. Tout banga nzambe, tout tika banga créature nae. Ce que tu t'as besoin d'appel à baiser, tu as besoin na plateforme et tu passes un numéro de téléphone, tu as besoin d'un livre peut-être. Oui, 07 51 57 77 10. Bon, quoi il n'y a pas babaye mon copain vraiment un artiste, ma comme téléphone pensa qui paraté pour à tout moment na okoma na préparé déjà deuxième, troisième livre en tout cas inspiration et zuinga pensa makasi. Donc du coup, je préfère ma cambo à relation publique natika na maboko nae donc so babengi babin 07 51 57 90 07 51 57 77 10 bah on voyait directement il y a yebi ninga yo attraper nga pour na s'intéresser dans ma cambo ou telle promotion ma cambo telle machin moi je m'arrête seulement du côté bon bangi te ko bimisa mbongo parce que ba congolais batanga raté ndenge balobaka entre guillemets parce que ça ba congolais bien sauté. Mais au banc était au bimisa mbongo pour ça la produit au boyer et ndé balobaka ba congolais batanga raté yo bino banc était au bimisa mbongo. Ben en fait le livre est intéressé car teka ba congolais. Et intéressé batunions même mindele ba son bango fort bazo ko s'intéresser dango parce que ils a une histoire universelle au moni biso za lokwa ba musulmanité tout ça lokwa ba chrétienté tout ça machin biso on est universel, c'est-à-dire que mutunions sort atangi livre il peut se retrouver là-dedans et ça une étiquette et a les solo ils a lokwa la belle et la bête, Aladdin sur son tapis volant et a ma solo ils a lokwa Molière comme livre, Albert Camus, Shakespeare et à ma solo et à na étiquette ils a kaka tobeti lu solo nzambe na création na ye mais ils a na étiquette nzamba za na étiquette nzamba za religieux. D'accord, to comme na suka Léon Ayamba qui ezaki pena mingi mingi to sola sur œuvre na yo déjà félicitations. Merci. Parce que au moins ba ndeko basi msusu ko kingo ça n'importe quoi mais yo zu pena mayele na yo tozana besoin na bino
Oui. On a besoin de bino vraiment, surtout dans la communauté na biso, na sentir peu raisonnement, ça peut que non côté un peu bassi, ça peut normal en bina mibali. Pour aussi dire ceci bato balanda biso nini. Ben ngana oyeb sabango que il faut absolument que tout tourner regard na biso vers le futur parce que biso déjà tout ça vie ce qu'il faut total l'avenir à bas na biso et tout que la bango nini et tout koyeb sabango nini. Peut-être biso ba s'écrire mususu ba yebsa ki bisoté tous 8 ans mingi pour tout ça la recherche pour tout yeba makambo oyo il fallait ba yebsa biso ba yebsa ki bisoté. Je suis sûr que ceux qui ba yebsa nga makambo avant j'allais peut-être kosala makambo belé mais c'est pas grave. Ils allaient qui c'était fait exprès hein ba mindele ti bakanga ba koko simo kimbango bazalaka ba 30 ans de prison bakanga ki ba koko zalaki pour ba kata biso relation na histoire ancestrale na biso pour permettre bisoté to kende liboso comme il faut tant que toza ko bunga to histoire na bisoté ba ko bunga sa biso facilement ba ko sa biso facilement mais une fois qu'on a la maîtrise totale ya histoire na yo mutu moya ko sa yo ezate ponga soki munde yo lo bananga na talio kaka na tunye tu sais à qui tu parles yumoko gangi ou bangi parce que ko saka nanga te parce que na ba ko saka nanga oyebinga ote alors vous pouvez pas me parler au monique domination changée pour na miyebi ayebi ki moi sakananga ezate mais soko miyebi te rien que na posona ya mundele olengi bamoko mundele alors que il faut que ba na biso to longola bango complexe wana to continuer na complexe au banga ba étranger te alors que Congo c'est le plus grand, le plus fort et le plus puissant de tous les pays qui existent au monde et ngana lingi bana ba congolais ya futur bakola na doctrine wana grand, fort et puissant. C'est tout. Merci beaucoup. Derrière. Dans un livre, ils apprennent ailleurs. Oui, oui, non, signé les. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci. Alors, merci la réalisation. Merci à Bandeko Bolandi Biso. Tous en a besoin. Il y a mon communauté. Tout en a batamaillé les bélés. Mon Congo, tout en a batamaillé les bélés. Talaga livre Oyo. So mon livre Oyo, mon a vraiment que de Biso Nolda. Maman Nabiso Nolda. Asali Moussa les bélés. Donc, et vous appelez malin mingi surtout dans la communauté. Moi, 10 héros, quelques centimes, moi, au Sombappé, comme ça, au Tanga, tout soutenir un peu, on a biso babigi, tout consommer un peu, on a biso moko, on a produit, on a biso moko. En tout cas, merci beaucoup, Nolda. Merci, Papi. Parce qu'il y a un macambo photo là, mais le zagi mimi tout le bel sur livre. Oui. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tout le Bel Vie. Allez, bye bye. Bye bye. Plat toujours vie à moi tu as pleuré ça et 25 kilos de la vie toujours voilà tout ça na orphelinat tout petit kabilo tout petit que là on a besoin d'orphelinat. toujours tout le de la vie on a chose à vie à battre tout le de la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat
soso kita soso akarto kita Piguel de la vie toujours en forme. Tuna mwa 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni komi te moto motema nde motutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso tozala kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato bona soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombi na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa.
film na bino. Et puis tout le monde a bino, tout le monde peut moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté beaucoup dans non on a fait une association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to le la vie de Hollande biso pe Hollande biso partout batabité malamu pe bazali peut-être pour linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors vous en avez dans des merci beaucoup. Vous avez micro maman Simba oyo. Merci beaucoup. Merci pour moi la bien que ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbwana ko lakisamo que na koma nashika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazaka bango na balabala te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musika bakuta oyebite okusiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Bamusi wa policier balakota bango na butu. Bamusi wa para balengi abana bafikutika boka leta. Nyonso kwa bazali awa nyamo ko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 amsharo ya kubogo la kabana kubogo la kabana likantia ngozo kengo bo nja yote ka panzambe oto senga ka nzambe kwa pesa o ngai na mana na zaki pa Maria kwasi ya soda na zaki kapiteni na babaka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe tangu petu ko to kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa losa na kasala na kusenga na pa nzambe ko ya lo sambo nanga na mondika mkomo ko pe bana bayi sengi wana zago kapteni na rembo bayi sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te Ika pana. Bote natari sikona loba nzambe tubatia kabisa. Nzambe akoena loleni. Ayambaka bango. Navandi si bango. Après naiko na bango la boka leta tala bango ndenge baye. Tala baye bo baye. Tala kite batiki banda ko ide. Baye para to ba nzambe si amaka batindi bango. Yamba bango. Tuko sala ka lettre moko garde provisoire. Ya musu aparana bamba komona. Na tangu na yamba kibana wana. Ndezi bera musara ho banda kawa. Okay. Bana zo ba yeshe, zo ba yote. Na zaki lokatera bizana. Suko pesinga musara, lukape place ba ko banda bana. Ba lokatera bo na ko katera ko ba mtu ba likite ba benga bana bazaba ndoki. Kisha mpe alala katera. Zaki na masimu kwa mlete ziko Tuzo sambe na me place moko. Tuzo sambe na place moko. Mabanda gobi. Na mama azara musabo kitoko. Na ndengi pe ala bibi sobi ifana sombe sika. Atupande asombe la kinga. Ah. Okay. Tamba sobi atongi na sika saliwa. Après na banjo kolela siko na ba ambassade tout ça. Ba iko fondera. Okay. Bana babandiko ya ngalisa peteza na utaki na bango kona 15. Timu sale continue. Kolela ka pa nzambe to na boka bango na kati ya shamba. Ya binzambe sala musalo ko singa. Kondile ngali kambangai kamba pe mtema ya batu kamba pe ba konzi amboka ba kusuka pe bana. Ndio moi musale shoki. Okay. Kona nini te ngai moko mutema ya mama na ziba ngolo kola bana nga na buti. Na zoko boko la bango kwa bana nga na buti. Mais bato bele ba kizaka na kato te mawa. Bato bele ba kizaka bana oyo les enfants de la rue de Tolobaka. Bato bele ba kizaka bango ke baza bandoki baza siko bojera na bango so ndenge. Bon na bana yebiso ngabe na kamaka bango na président na bonje.
na senga kina na prière pe na kaba bamuka na kati prière ata moro yo boti pero ba ko bete ndo ndenge moko na bana ta baziko ya sio kama tuna kabati ndo kutiri boso atuka o bana na balite o kukabasa musarote tango bayena te bangana kati la konde kabinzani mukano yayo ndenge o bakiti ngana sana musaro bana ndenge bakomya experience mabeka tena bango ezala ono de juge ndenge bazali awo nabenga bango kundekite nabengaka bango nini te nakabati kwa bana nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paste bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima Ela déjà là bas comme on va comme la banane toi bah comme la banane oui la banane chape ok la banane chape nous ça outil pour botter après une semaine après c'est comme l'anga on a ça bagi monique après c'est après bagi monique ah félicitations merci beaucoup ya mais ba peut ba zali ba comme la banane 6 na kati na musala alors lelo sikoyo to loba o komi na bana au fait aux na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a ça na bango de bana mus na bima kaka zobima zokota ba difficulté ni za oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musuba na biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on que bajabatu mwana zaina kati na nda siko bani se kaka bo na yere te ni te au koma na tutu kosana batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga olia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kasi école papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazolo kwa kupesa yote akisinda arete mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana école sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yayo so tangisi bana wana na bana nzaba kutia maboko nde na pungu place moko ya école na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi école lupango nanga te na ruwaka place wana wa professeur ko futama enseignant ko futama nde kitena yango kasi kote wana ok na futa ndako na après de mo na luka keso ba enseignant po ba zwata na moke kote wana tuka papa episanga kitemo kama kasi kote po bana batanga kaka nazali kote asia ba misinga po na nini ngongo zake niko pia sasa makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi dukambo sandesi dukabasini ndi kitema kasi wana kana en tout cas merci maman moi tous zo mingezate merci vraiment nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le bela vie musana biso yango on est toyé sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga bato nyoso fu bazana ngo ba congolais to comme na mitema oyo bano nyoso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke peto pesa bana mbote en tout cas merci zamba pambola on a si to ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout sama ba robenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça nous va pour ça ata bozala na libanja mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazanga activité songa bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia
bana oyo bakoma mpe na mboka dole bakoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma mpe tuna soko batangi malamu te bakoma kuna olongi de susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke nabala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai nabina nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino aza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpo na nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso.
ya liboso ezali losambo, ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa, batu baza ko encadrer bino, eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko, bitumba ezala te entre bino, koswana ezala te, bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komoro nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grands ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Souza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia wa? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien wa? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.